Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez ou à l'endroit où vous êtes. En tout cas, très heureuse de vous présenter cette émission. Super salutations déjà à Steve Kanza, le professionnel, en tout cas mon réalisateur, le réalisateur intelligent. Salutations à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline. Je pense aussi à celui qu'on appelle Fraîcheur Manzambi, donc depuis Paris, Chiquito Toussamba, toujours depuis Paris, Pacheli. Mundé, les papas na Mayel. En tout cas, de gros bisous à vous. La joie Amado Pichunda, toujours depuis Paris. Happy birthday, that's happiness for you. Madame Titi, Kikiani, Mote Maya Noël, Kikiani Nakata à London. Moka Mona Mamame Miline Zemba. En tout cas, aujourd'hui, je reçois pour vous pour la première fois Octavie, donc ma consoeur. Tous en y a Access Télévision. Mais nous allons parler en tout cas d'un sujet très important, surtout comportement à chroniqueuse na internet na network oyo vraiment balobi likambo utu ko melande kona biso quand même to lo bana félicitations, congratulations, bien que ça la biso pas si to lobela yango de kona biso qui encore le nom artiste comédien oyo utu ko bala DiCaprio. DiCaprio moi so bali wana est-ce que aza mukolo na yote. Voilà, Tolo Bélan émission na concert nanga. Bonjour. Bonjour. Ma belle, bonne santé. Oui, ça va et toi? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Amo na ba fan no baso na biso en ce moment. Oui, si ba onili. Sinon so biska bazami na pesi bango bonjour. Na bande konyo so ba landa biso, c'est le R ba landa la biso. Bonjour na Wabengaka Guilhem Mikanda Poto, l'homme idéal, joyeux anniversaire à toi. Et bonjour, sous na famille Mabaka. Na bossa na raté wana tongo pour na la mukanango mon oncle Gauthier Mascotte, ingénieur de banque, donc yawe yango wana. Et na pesi bande ko nyonso oyo baza soit na este au bazar na kino bazar na poto de la possibilité bonjour et belé to solo la lisolongo to yango pe alelo donc merci beaucoup. Voilà, lisolongo déjà na coulisse to beta ki ngo sko to beta ngo seko na ba fan balanda ba yoka. Un mot d'abord par rapport à ça, attends que osape moasi soto longo nanu musala to sala kana to zana pe basi to bongi pe na mabala DiCaprio pasa mobala bongi pe na libala mais libala ngona nani. En tout cas, nous avons Moussa na biso la pona lo babosolo. Moussa na biso la raso ki likambo eza mabe pour to bongisa, so ki eza malamu to encourager. Premièrement, nunga esalinga mpasa apasi en tant que moi si. Et deuxièmement, na ebité to benga ngonini. Et comme inde base ou bien communauté oyebate. Total ngala taliango na taliango na yo beti solo mba moko esalinga somo. Esalinga somo pourquoi? En tout cas, la fille na noa génération na bisoté. Écoutez là, bon, bonjour c'est mec, félicitations, mais à la génération Abissotier, à ça vraiment Moukolo. Et deuxièmement, je sais pas, notre frère, il a dit à quoi? Peut-être coller la poteau. Maman, babi li pata, so donne place au kéité, au moins on dit li pata et quoi? Babi so to sala voyage to bima to mona qui non vont vendre na kin. Oui, poto est bien, li bande est bien, mais n'endenga ni oyo rosalela nango. Yo kan sikuna na poto bola bazati. Laisse-moi te dire, na kata mitu ka balalaka à la muki na tongo à côté. Una balabala. Bala, tu vas pas bifond balalaka. Donc ça que non au moins bala ti bia la ti veste be moi ça la ti kitoko. Mais so tola na airport na tongo la muki à côté na kata nini ba na ba comment je peux dire na ba douche publique à qui a sokoli à la ti a pompé parfait abimi. Tout le monde a ngwebele te ba frite to lo belate. Tu vois? C'est pas dit que mutu nyonso aza na poto nda bonga non. Babola pe bazali ngam kwa liboso mundela senga mbongo na kamwa mais ça réalité ozo vivre na mboka na bango pourquoi pas to baraka no biso asala musala asa star ngala par na ngala sepeli na ngati na sepeli te pour na libana na bango mais na sepeli te parce que par rapport à âge l'amour est aveugle, l'amour n'a pas d'âge. Betty, on n'en dit ce qu'on veut pas. Mais il faut tout à l'écart. Oui, j'ai aimé parce que DiCaprio mais kitoko à mon moment quand la mobile kitoko. Moi si wana a occupé cause la soit maman les cube tantine toloba. Azana bande ko basi soka sepela na DiCaprio pourquoi pas zoki ndekonaye abibala moi mbala parce qu'il na sepela. Non tout na poto kuna. Amoni DiCaprio pas mobali. Ça biso. Betty biso mbato kitoko makasi mais quand tenir comportement monsieur ça libala.
tu vois tinga lobango pour moi ça comme un niveau moko boya sala mambo akoka na kosala te ata nanu bisika zalaki asala examen de conscience est-ce que zalaka moi si malam est-ce que avant yo ndimi kenda za banda bota macha ko mbona na balate ou soit zaki problème ou soit aza comment tu vas bien à divorcer ben sous dans la bana oui un sous tu bana ou azana bango na ba H bona DiCaprio te mais omi ki mabala bongo ça pe na risque DiCaprio ko kende pe lobby ba fandi ensemble divorce pe le monde ya art ndenge moi ça mukolo akelinga moi ça âge nae tu ko ta ba confondre c'est beto ta pe na ba ami na biso ebele de Londres pe za ka boye siko tu na comme ni comme soit to ba ke non pas na bango za moi lien wana loka papa banda ki bongo moi na pas okenango non. Non, tu peux ça na conseil ba bien ma bi photo lo belaka parce qu'ils ont aidé. Déjà yo déjà comme na niveau na maman ya zo regenir hein. La dame a zo regenir. Yo zo tika la car zo comme ko fane on ndenge age na par rapport ya masse na ezo bana na te parce que muto ki rolinga za mukolo na yo ezo regenir. Do ye kuna zo regenir yo zo kineka na se fondre. Non, pardon. S'il vous plaît. Ce qui est l'amour est aveugle, l'amour n'a pas d'âge. Là, on n'en disconvient pas. Mais ce qui est pour intérêt quelconque, en tout cas, je vous dis en tant que votre sœur, hein, il faut laisser. Il faut vraiment laisser. Parce qu'il est temps. Pour commenter que non, pour malobana biso basi biki malobana basi nganga makasi kolekana na nganga. Voilà. Le loyem ça ça lango pour intérêt moi quelconque comme kuna qui a changé naé pour tout monde na biso mais oh moi ça na roloba vino ezande nini vino ezande nini en tout cas bon quand de lobby ceux qui ezali vraiment vrai félicitations mais ceux qui est pour intérêt moi quelconque moi je pense que il faut arrêter avant moto pela pour to bona biso tozonga susu atolobela ke toloba kinini. Donc, on a le banane ou en tout cas, c'est bien, ma chérie Hortavie. Mais ils ont battu sur le comédien baba la raté, ba comédienne baba la raté. On veut que Mikolo ba au balai. Pierrot ou to bala kalate. Félicitations à Pierrot. Nani solution to bala. Ouais. Diano. Na. Pomba peso ou to bala. Oui, pomba peso bala. Qui a dit que baba artiste a bala raté. Artiste a bala ka. Mende ka loba nzamba loba ki laisser autant. Tu vois, tu koufi est belé. Bandol ba ki omoni bata ba artiste, bazaka boy bazaka boy. Tu habite pourquoi parce que nzamba habite nde to bote ba mutu mukona mutu longina mutu pas za lipamboli na e. Okazita ke lokwa ya bali bonga pena ça le fort na bala non. Na na que nos arrêta. C'est la temps na yo. Hein? Ok no bala ka mama koko moko boy pour zo libabe ka pour no bike ba mona ki obala ki non. Non. Non, mais bato bazo vivre ma kasi. Kolekana bato baza na poto. Nga na yebi boss moko za awa. Je te dis ata ba kongo na koma na été. Mais quand ba cop na ya sala ba job na sala awa. A pas fouka voyager na été. Est-ce que pas mbola mati? Yo quand ba boss nous ba tomo ba rouler la mine tout ka cher awa ba déplacer. Non. Ba mususu bazaka ka awa mais nzamba sala grâce à pambolami azuma amnoso awa. Surtout le baraka no so ke libana mboka ndo pambolami nga na ebité. Comment avait DiCaprio pendant souffrir na bakine ah voilà razu maman na moro ba sauver sauvant le Congo ko sauver ai to tu ko le bele mo boy kala mingi tana $6 na kati ya bomoko moni biso ba congolais et le rezanga biso za conscience ezati c'est pas dit que non c'est pour mutu sauver mutu il faut soit to comme na intimité moko boy. Tout le monde a un bébé d'achou à son basunga. Tout le monde a non. Muto za muté ma osunga mutu akosunga mutu atakuto bobimi makangute. Donc moi si on n'a pas koko sunga pe DiCaprio na bandenge mususu ke akomisa ye mwasi na ye DiCaprio koma mobali na ye tiba koma niveau mariage. Azana na fleur d'âge zana nous. So kazwa ke lokola ndeko na ye ndenga lingra bandeko ndenga tina ba code pa bandeko na ye angara sala ngo DiCaprio anga ezengeza bien. C'est pas dika qu'il ne faut balayer bosangani bonzoto. Boto ebité sans pe comme be na mboka. To ebité. Est-ce que batinde kera ke no kende kolinga mona muke on sait pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Alors pour finir, un dernier conseil, un dernier message P, na bandeko balandi biso et puis quelques salutations, na ba onyo so ba sepel na yo ba koko zo ndenge nini un numéro de contact. Merci beaucoup pour na conseil nanu. Omoni ndenge balobake biso basi totonga mboka te. Mais moi je pense que bakosa biso basi totonga mboka.
Ce qui n'a numéro nanga ezali 090 46 22 D8. Donc 090 46 DD8. Bambote na yo nanu, merci beaucoup Betima Senguna ndengo ya mbenga na plateau na yo. Bambote na batu nyoso ba sepela la musana salaka. Donc merci beaucoup. Voilà, en tout cas merci beaucoup, c'était là hors ta vie. Après ce numéro na contexte polingi au bengae atana numéro Betima Sengu, so ozwa ki numéro n'était dans de le numéro nae. Merci, on se retrouve déjà à la prochaine. Merci beaucoup à Steve Kanza, merci à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. En tout cas, merci beaucoup à tous mes abonnés, je vous love grave, hein? I love you so much. En tout cas, on se retrouve déjà à la prochaine. Conseil Kaka DiCaprio, maman au bali vraiment. Est-ce que ça na âge na yo DiCaprio? T'as la rapé agité, aya wana mwana mukie. Donc, mais félicitations quand même parce que bali liba les elo kwa esengo to boy lobi lobi e ko mamawa et ozala vraiment bien te comme oba divorce et comme azala ki mama mukolo suko banda kala no yebaka te kazala mama mukolo to ebite soki bobalani pour quel intérêt. Donc voilà, ezala pour le meilleur et pour le pire. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, ciao.